Pardon. Bapanza sango ba mona ka mwasi ngana mobali. Mwasi ngana mobali. Amina. Non. Hello ninga la sala na famille na bino. Tangu na zalaka. Ndeko gero. Na bala coutumier. Na sala civile, mais religieuse na sala kati. Na sala bikila na banyoso esengelaka. Nakota bopitela minene menza masunganga nga na bima pona kuyo monta ngai omoni kuna kabla nga $200 na ba wepe le omoni kabela ngai ya Christelle fanda kuna kota mama na telema mama dimbisa wande nazo changer ponga lelo na mikitisi no wana no pembeni o mikitisi pembeni yo mikitisi pembeni yo o mikitisi koma tiombe mama ni sana pardon non papa eza coutume ngana so pese ya na ye ngana za mkongo ya za mkongo boyanga ngwankasa yani muba frère munu woki santu nkoteri ngwankasi kikeri kisiri kini simpulu mukulu oyebi coutume bongo oyo nazo pese oyo lobaki mais ikesala mukisi galanga ya parai ibisana nyoso ingai sikulu muntu nkulu mwana muntu kaluta ngekongo muno kongo ngi sipe bongo mama bote mwana papa mama tika ya balona mnoka mboka awa nga kutu na yoki pardon mama Solange tika déjà lobeli déjà likambo ya koko lobela ye okoloba nini ndeko. Dans les seigneurs na pamboli bino na kombo na Yesu place na bolanda ngai naza madame Sheila Mwanda la visionnaire de la fondation Sheila Mwanda. Bien aimé, nous sommes en train de construire pour les orphelins. La construction est en cours. Yango na ko solliciter bato nyonso ya mite ya malamu oyo baluka ka place ko sunga o baluka place ko pesa mbongo na bango tala place malamu ya ko pesa mbongo na eza na orphelinat chez la Mwanda tozo construire pour na bana na bazanga place ko lala te ole baza na ba famille ole baza na balabala ole baza na église tozo tonga a cadre moko pour na bango pour bango baza luka bana nyonso ba sepela. Bien aimé dans les Seigneurs, je regardais encore dans la Bible, Nathalie, histoire ya Tabitha. Tabitha, elle faisait les bonnes œuvres. Abandé kotongi la apôtre batinique. Mais un jour, à Koufa, qui c'était vraiment fini pour elle. Mais elle a dit que ça n'a bon ezali mal bolamo abandé pour ça pour apôtre. Bien-aimé, ne te fatigue pas à faire le bien. Alors je suis venue interpeller à toute personne qui a la bonne volonté, qui cherche où aider les enfants, qui cherche où donner son argent. Dans la place ya malamu ya kuchambongo na yo, totongi la banane sika, nzamba kozanga te kopamba la génération future na yo, parce que tika la nanunga mutute, c'est ce que je voulais interpeller, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur touche nos cœurs ensemble, et tout tient ma bobo, tout continuer œuvre tout bandit, et que les rapides, nzamba kozanga te kopamba. Je vous aime bien. Que le Seigneur vous bénisse, que la paix du Seigneur entre dans vos cœurs, dans vos maisons, dans le nom de Jésus. Très heureuse de se retrouver encore une fois. Un grand merci. Na bande connu surtout au bas côté la biso un peu partout dans le monde. On a tombé vraiment bambote
bisika ezwami bino tolobaka de faire plaisir c'est mon devoir. Mon devoir c'est de vous faire plaisir étant donné la présentatrice de cette émission. Bravo Jésus, cette émission a pour but de réconcilier les hommes avec Jésus-Christ de Nazareth. Bokota la biso un peu partout dans le monde, masole ko ça la passe. Et ko le lycée ko ningisa. Le but c'est pas le genre en fait de personnes au bazoya na kati émission, mais moi je pense que le but est ezali nini obandeko basali na le passé dans le présent pe nini ekoya na fiti ndeko otalinga oboma ndengo otalanga boendeko ocha poison ndengo otalanga oina osala tout balongola muninga na poste wana osala tout olinga mubala muninga obotole libala osala tout yana batu mususu ba famille mususu ti lelo bakolela à cause na yo ndeko na bango akota mabele ndeko na ngai otali ngai na kosenga na yo o se repentir na kosenga na yo oyamba Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et kozala vraiment malamu parce que Nzambe alingi biso tozala bana na ye na ndenge ya solo totika mabe totika koyina kofinga jalousie nyonso tu wana o Nzambe aloba na livre ya Timothée Nzambe azosenga biso totika yango ekozala malamu mingi ndeko likambo etungisaka wana okanga yango des années luka musala Nzambe aza pembeni na yo confesser se repentir ekozala malamu mingi parce que tozwa nature ya Christ nature tozana ngo lelo eza nature ya Satana parce que kat na biso ya la jalousie la haine la cupidité tout en fait eza kat na biso to longola yango tozwa nature o ezali ya Jésus-Christ pendant la nature ya Jésus-Christ ezaka kokoma enfant de Dieu dans la vérité kokoma enfant de Dieu dans la sanctification dans la pureté dans la droiture yango ndeko senga biso to koma enfant de Dieu. Toi na posa to comme un fils du royaume et seigneur na biso to yamba oya bengami Jésus-Christ. C'est lui le roi de rois. En fait, aujourd'hui, je pense que Platon Nanga ezali vraiment déjà occupé parce que toujours qui coup de fil on est naza boye naza écoute na on était avec Bandeko, prophète Eric et Ndeko Nabiso Mususu, to travail rane awa. Ya non, to uta ki kotika Ndeko Jonathan en hôpital. Bisika il fallait babengaye. Je vite le nom de l'hôpital, mais c'est juste na pigeon. Na Béatrice wana kota maternité. Nde bisika to zaki na hôpital na Ndeko Jonathan en fait Nabilili boromo na yango ndenge ni tokoma kiti na hôpital en tout cas nzamba sa ki lolenga koka ki kosala mais tozu coup d'appel ya papa na biso otozana na kati ya plateau na famille quand je vis encore maman na lobi waouh je connais ce visage papa kutu na yeba ki lisusu te mais quand même maman na yeba ki visage na pourquoi parce que aussi déjà Aleka qui déjà awa. Bref, en fait attends. J'ai dit bonjour papa. Bonjour maman. Babingo na kombo na papa. Kombo nanga Ndonga Kisita. Ngonda. Ndonga Kisita. Ah, Kisita? Ndonga Kisita. Te nakangi déjà Ndonga te. Ndonga. Okay, merci maman. Monsieur Ndonga. Oui. Kisita. Kisita. Kisita ngolwani. Kisita. En bref, mutu abotaka te. Ndenge ezalaka po lelonga nabotama mpe boye oyebi kaka me mama na biso mama abotaka biso babanda koseke makasi akotaka na losambo na nyonso tu boye bazoseka abotaka te nde ntango nga naye kobotama mare bapesika kombo Kisita. Mama abotamaka deja s'il vous plaît. Mama abotaka deja bana. Okay. Mais nga sikoyo na tawana ponga na iya na mwana ntsuka et pas maman na biso. OK. Merci. Merci beaucoup. Maman, comment on a Solange? Ah, maman Solange. Yaya kutu naïbi déjà comme mais pour la bande de co peut-être la toute famille fois batala yo au rappeler bango oh là là tu pleures déjà nangi kuna tout non mobile no sa wapi il beaucoup permettre nga pour te prier. C'est bon. OK.
nzambe tata nazongisi lokumu mpo ekembo epai na yo tika ete monso tokosolola na libota oyo lokumu ezonga kaka epai na yo na pamboli bandeko nyonso bakotala biso na ntango oyo Seigneur c'est toi qui sonde le cœur et le rang yo nde oyebi baproblème ya moko na nsima ya mosusu tika ete basolution epesama baréponse epesama totiki nyonso tuna se ya maboko na Seigneur batela mboka Congo nous voulons la paix amen. Papa Kisita Donga Kisita te papa nazwi kwa côté papa Kisita nini memi yo nandeko Christelle bozandengene. Ah, merci maman. Christelle aza mwana oyo. Mwana. Aza suka ya tata na ye. Soki nakomi awa ndeko nanga mwasi pasi mpona ngai na soni par rapport na ndenge nayebani likolo ya Christelle asambusi libota mpe famille oyo ya biso mpo nazwi biso vrai mama na ye aza semeki na nga moi sa grand frère nanga. Donc il y a sa maman Christelle. Oui. Maman Solange, tu avais dit hein. Oui. OK. Mais lelo pona se retrouver à la plateau na mona nazala ki pété na la libanda mboka na Luanda. Ya ki Kinshasa mais na fête ne. Na nyonso tu onga na zolo ba Christelle ozo kangai. Christelle ozo kangai. Ti on le lisanga trop. On a zo bisayo. Je te dis. Ça, s'il vous plaît, maman, pardon, hein? Comprenez mon émotion. Oui, mais Comprenez mon émotion. Merci. Maman, pardon. Peut-être je suis responsable. Nayaki, na komi na Kinshasa, bakura ezate. Bakura ezate. Mais chance na moi téléphone nga na tilizaka trop tumesana na biso même si na libanda na ba YouTube tout na téléphone nazotala o nga peut-être na lingena yoka peut-être pas bato mais na monango boye téléphone o kutu eza sika na to soko na Kinshasa téléphone ekuya ki na kokuya na salaki nango pona Christelle na babuzoba lelo Christelle soki mabote kangami à travers ya ye mama menga na yebi babuzoba oyo azosala te na mama na ye na ba famille na bango na yebi ti biso tolia mbongo ya mutu moko ma sœur s'il vous plaît OK yango na ye nana minga oloba te natalaki yango na chaîne oyo natuni partout ne ba lakisi ngai itinéraire de on a komi awa ye wanaza yebi numéro ya gauche droite ya mibali na iti OK na yebi ti obongo mobali na ya siko yebi ete mobali na siko na yebi ete kiseku akiseku na yebi ete na yebi o moko o ya liboso ka wana mobali lelo komi na deux trophées non Christelle bolukelanga solution ma sœur. OK. Nana posa. Ma sœur, nakoki kofukama. Nakoki kofukama ma sœur. Limisa. Papa telema non. Limisa. Te. Ngana ningaka ndongo fukami boye. Ofukami na butu oko adore nzambe ya malamu mingi. Loba kaka boye to solola. To sunga kote nini? Onyo se sengeli. Nafuta tozongisa pona mwana azala kimia azala calme ya yebi imera mobali na ye obiso to melela masanga ntaba soso makasu lungwila cigarette o bapesa na coutume biso to pesa ka. OK. Fête ya mobali na ye ba comment on est na niveau bongo. Ah ma sœur. Oh ba bengaka na français, j'ai regretté beaucoup. Ezo salanga pasi
yo te Christelle nakopamba téléphone Te, mpona zela. koloba no clairement Ah, nalobaki no mpe devant mama na yo mpona aloba zela. mpona soyebisa yo kaka biloko na yo oza mwana mabe oza mwana mabe ma sœur Papa, alobi boya. Ndeko wana oyo lobi o reconnaître ye. Je pense que tomekaki na lolenge na biso ya bato. Na mwa bwani ya mukenza bacha biso ndeko asilika ki abimaka. En tout cas, tozwaka ye lisusu te. Mais en fait, quand tu m'as appelé, oyebisinga lisolo, na mekaki ko rejoindre ye na zwaki. Mais na kosi makamoko boye, je sais pas soki akoya. Mais ya motuya onde kwa lobaki alobi so bolingi ke mabota ya Christelle efungama. Si je me rappelle bien, faut bopesa ye tabac taba na moto. taba na moto mpona mabota Christelle Efungama. efungwama Je pense pas à soi quand il a pas soki ya camarade na ye. Si je me trompe pas, l'émission en fait c'est ça. Ah ça là quand bakisi. Yango loko lobi ke ba pesa solution so ye na mbongo wana c'est pas un problème, on peut appeler le monsieur. Aya ba pesa mbongo, on pesa mbongo à moto. Je crois moto eza na Kinshasa, je crois et bandi ba 850, 900 et tout. On se bien à 850. 850 Tabac et ça la ranango. excusez madame moto ya sika to ya occasion Te ya sika. Yes. Bon, en fait, na évité. Aloba ka moto, ngana ko na place na été. So ka koti awa, nde okoki ko tuna ye soki opesa ya sika. To ya kala. Maman, papa akosilika katango nyonso tu. Nazongi na biso ba mama na biso to lingi pe kote ya bana na biso malamu te. So boti mwana komi jeune fille komi des marchandises. Aso ya mbongo, ayela ka yo lia komila. Metango yo kola ki na ndaku na bino, papa no asala ki bongo tabokola ki on éducation malamu. Otaka ba difficulté tozala ngo na kati ya mboka oyo. OK. Mwana kei abotela mobala malunga mama ata yo moko okoboya yango vraiment na situation nga nazalaki nango ya pasi mwana nakutela mobala malamu mama nalinga te vraiment natikaka na mobala souffrance oza ata ndoki yo moko ozala yo oza ndoki papa naza biso wa ndoki eza na place nanga mama nasala nini naboya yango. Mais avenir mutani pa atanga isanzambe. Eza nango bongo mama me nakomaki na suka mama naoza na elamba kolata lipapa takokende eglise eza te mama na ngai nasala Nde Christelle a combien marchandise? te aza mwana nga moko mwasi nalinga yebeka bolamu na biso bolamu mpe ya ye Sikoyo bolamu wana ozala bien okoni kolata barobe lelo sikoyo levi ya mwana yango wana eza bolamu tenga na koyekola bongo parce que koba bota do bazwa etumbelo moko nayebi pe te soki atiango na mboka nini soki kaka na kisasa ye soki mpe na village nakende na maboko mambo nayebi pe te mon d'esprit efonctionnera mpe compliqué sikoyo mwana tala bacondition taba nga kuna yebaka taba ezaka moto so na yeba te asosenga ye taba lie ya nini epuis moto mpona nini donc mama nyonso mwana na ndenge papa alobi nyonso tozalaka d'accord tokondinga tofuta yango mpo mwana aza libéré donc boza nango wana so na comprendre bien boza nango tobenga frère aya obenga ye boza na bongo wana ya pesa papa ndimi nyonso akofuta. ok boye nango mais moi je pense qu'il fallait qu'il y ait une prière yango eloko na conseiller ki Christelle na mobali na ye naza étonné aza azonge pa na yo moi je suis vraiment étonné donc fils ayo kayebi sauter ndeko fils et bolandi na ba prière te Dieu est capable maman au lieu de venir payer au moins te bo tombola diable bon papa loko andimaki loko ayandimaki afuta loko la biso ti awa alinga sali biso tosani loko alima futa kaka totiki nzambe te sikoyo ya Christelle ondimi bapesa nazongela te bafuta biloko wana est-ce que oza si bozonga na fils bozonga na fils te opesa ye kaka biloko ndenge babotelaka efunga ata ozonga no na fils te me ozala no kaka libre onzima mpe ta ozongela mata moke basala bongo est-ce que
Parce que est-ce que papa, tu connais quand même conséquences il y a Babyloko de quoi on va sur l'élément spirituel? Bon, merci madame. Yo surtout, nzambe ile alibala kaka. Kutana ki na ba pasteur, natalisa ba pasteur. Ba pasteur babaki ba prière ba toujours tia. Yo surtout, lokole za ya bututi. Soka senga ki ya moi. Pesa. Bango pe ba pesa ki na moi mais na bututi. La ninga ba sœur, donaza prêt. Na comprendre te bututi moite. Mais tango yozo lobake c'est toza sir. Na kofuta biloko wana. Ezalaka oui, il y a on a koloba clair peut-être au chef français na yo ya kindoki ya nini tout oui. Mais eza kindoki te, ce qui est kindoki te na kopesa, ce qui kindoki. Wana pena nsambe muka yebi ba passer faut passer papa. Moto kolobelo te. Kolobelo côté. Papa ça peut moi ça. Non, a moi ça yananga. Na lobi papa. Ceux qui va loko ba pesa ka na moi. Ngala za mama na ye mama. Comme si moi na ba pesa ka na moi ba ko zongo kaka na moi. Ba sœur, ce qui est comme ceux qui mo wana bututé papa. C'est bien ngala kende. Yé aluka solution. Christelle, naza prêt. Non. S'il vous plaît madame. Christelle, soki non, asa susu oui a moi ça yananga mena acte ou ya sali. Ou a BBC. Comportement et famille na biso, la lipota na biso. Ma sœur, ozo mona nga bien te. Ozo mona nga bien te Christelle. Papa les $400 te. Ozo $1000. Papa les kisika. Écoute-moi d'abord. Maman, ce cadeau le babongo à cause de souffrir na mwana oyo. Azara ki wapi? Ko le bakeli on ko souba biso. Papa. Christelle. Okoti na kusoba ya famille ya mama la bino. Bato yo eza kusoba te. Na manako luka bolongo mwana nga papa ko le babongo te. To souffrir to nyokwami mama. To mona kete de ko mobali moko te. Ako pesa ta $5 au plus to lia lobby. To la lobby. Le yondo zo loba. Olaninga naza prêt. Onyo satazo loba kaka. Nazo loba na droit za mwana na ba sundo na mwana oyo. Papa le kina tuna pena. Donc pe ba ne kunyuka yo sa ki wa poso beta pe masola bangola kuna. Oui, kuna pe bondia. Batikala je te dis. Batikala ko benga ngai. To ko benga nini to yebi mwana bino tikala maboko na nga papa leki. Makamoni yo loba. Chaque jour botikala achi nini po le longa na nyoko manandi ba mwana ninga mobali même si code c'est trop. Dis yo to numéro na yo po to benga yo. Écoute-moi. Christelle, Yoba, devant, ceux qui ont l'air comme moi, papa, quand tu es bon, Christelle, nani oyo ya benga yo te to benga papa opération makambo susu o sala mote to ba système de la petit bon papa on te demander quand on a le benga le côté na souffrir na mwana ona kotangisa akata chatit posi ça de diplôme wa bibongo papa eza nini boya ni masalinga boye na miso batu si tu comprends Onyo so ça. Bon, toi c'est calme. Merci beaucoup. Botika non. Papa. Botika non. Toi tika ngana bana. Tika ngana bana. Toi non solution pardon. Ngala tune ngara. Respect za bumbuta. Na tune ngara mutuna papa le kiti bande robani. Yo komi yo sala ki wa pepo akoma tina situation et comme ya koswana. Yo lo botina rambo. Maman sona jambo. Maman ni na tina ka maman ngo ko na tina banani. Bon, toi lukara non vie ya Christelle et ça non nous sauver. Le quoi bino mo ba responsable Christelle. Bondimi que bo futa mbongo wana et pas frère na biso et ça problème. Moi je pense que to maman ozali comme ça koloba va to kota frère wana maman nazali ka koloba te nandimi papa kota to futa biloko na ye OK on est na salaki aya akolimisa na to sabato d'accord OK papa après poto ke koma soute ke to refuta te so ko zana mbongo wana e bisinga na koti sinde mama uto lubawa $1000 c'est qui $800 ya moto
Na moi 200 ou 250 à taba. 250 ou exacté. Sala, dans le chèque. Ah, décharge groupement. Décharge groupement. So sambo wana pesa ekaka. To boma mindondo, non ko pesa ekaka. Pesa ekaka. D'accord. C'est bon. Merci. Pour ça, bandi suma kamba ba décharge, ils ont un pasteur mo a signé décharge aux autres sambo aba. Ti le lo zo ya. Na décharge. Mais avant on appelle ça pe biloko ngo. Maman. Et sengeli. Liepele to pesa biloko wana. Allo ba mi balé to mi sato ko na mwana. Te aroloba o asela na même ici atanga ne preuve ko ngana zo futa andimi mwana na futa biloko mwana mais yebe mwana nga OK ça me pas ça katina merci. Voilà, merci beaucoup. Je nalinga ki bongo pour ton choix qui problème à pasteur mo quoi ce qui $3,000 à battre. Banda signa moi ou aloba tobenga ga yambarate. So na sisi makamba orphelinat via sandi bazo tia couleur bana ba côte en tout cas fona commencer l'église à pasteur wana parce que je suis tellement dérangé pour ça et on a beau papa la biso akena ba signature soit ça en bon wana apesi kaka tout se livrer c'est déjà mis le quelques $. Je pense que le kabaye bazo solution na ndenge na parce que na lolenge na biso to linga ka eleka na ba prière mais bon le kaba lobi ba futa ba soler ba sala nzambe ba serviteur na c'est pas un problème. Voilà, merci beaucoup. Tout ça soit pause et puis on se retrouve après. Merci. Sala, juste, Yabolingo, pour n'avoir orphelin. Felina, les âmes que pleurent, Avin, Yaba orphelin. Voilà, merci beaucoup de retour sur ce plateau. Puis la biso yango wana, nous surtout balinga kosunga bana biso azakana motema ya bolingo ya mawa. Les âmes qui pleurent yango wana, ou ezali orphelinat na bino. Mais na bosengi na bino lokwa tozalaka wana toujours pona koyoka bino. Mama Weti, papa Chic, papa Eli, prophète Eric, papa Thomas Fabien, bomoni fallait tout ça là. Yangwa no moni comme notre émission c'est Bravo Jésus comme ezali orphelinat ya esika o ya chebiso télévision yangwa na ba demande na bino bosengi biso bolobité to longola les âmes qui pleurent Maman Weti papa Chic tout le monde qui est ici est-ce que moi ezali to comme ça Bravo Jésus yango to comme ici yango orphelinat Bravo Jésus ezali kaka les âmes qui pleurent wana ka o bino bosunga wana. Et le côté bouger moi mon yaka combo to longoli combo ya les âmes qui pleurent to comme ici yango Bravo Jésus na demande na bino parce que vous avez partenaire na biso lobité émission surtout lingango mingi le cap orphelinat zaka ya biso to préféré à la orphelinat Bravo Jésus les âmes qui pleurent Bravo Jésus c'est la même chose. Voilà, merci beaucoup. Bon soutenir bana na biso et cause la mala mingi to za na Viaza 27A na quartier Viaza na commune ya Matete. Référence ezali Pont Banounou. Je pense que aujourd'hui je sais pas moi les 14, 15, 16 mais je pense que d'ici le 20 prochain donc on a déjà installé définitivement na 4 orphelins to koyela dans orphelinat plutôt to koyela bino na bilili wana na zongeli papa Leki Kisita na lini na benge bongo na linga explication aussi elle nga bien. On a Nina Bengue Bongo, Kisita, ainsi que Maman Solange, ainsi que notre sœur Christelle. Pour la bande peut-être bazuli bako à côté la biso lelo to sikoyo. Li solo na biso o ezali suite yandeko Christelle pour na zala mukuse. Ndeko Christelle bande ko vivre une nouvelle normale na maman na Solange vie na bango ezaki na difficulté. Na bandeko na ye bazali ovanda kuna bakota kingasani kuna bisika moka suka kuna batangela kibiso kombo so ina bosanité nde bazali kina na mobali na ye na bosani koma mobali mais na yebi nde mobali aza siko
nde babandaki kovivre ndeko Christian nzoka nde na kotambola aye kokutana mobali moko nde mobali wana apropose boye na Christelle aye abeteli mama na ye lisolo tala mobali wana boye Christelle ya depuis kutokomi bochange wana Christelle azala deja na ndako ya libala na mobali mama lobi tete fobima Christelle abima na ndako ya mobali naye ndenge bato balobaka na mokili makambo ebele makambo mosusu omituni olobi est-ce que makambo bopeda na mokili ezalaka yaya tala biso tozosouffrir boye na baconfession so bando confesser papa bato na prophéterie na pa na ngaya otunaka bapasteur na bino so bayiba tema na chemo andoloba makambo bobanga su mokili koleka oyo ezoleka na bravo Jésus. C'est-à-dire que Christelle akenda na libala mobala lukaki amonaka ete en grande surprise quand ninge ezalaka nzoka ne mobala na place Christelle akota libala aza ami de l'école ya mobala ya Christelle akala coïncidence abengi master na ye pour que baya bakutana akuta Christelle abima de asili kaka akenda camarade na passe wana mone mninga na sana eloko takabele chemise muninga zu chemise wana akekanga bango mabota na nzela ya chemise oyo muninga akabela ki yondoka bakabiloko zo elambano ya nzoto opesi moni conséquence bakangi ndeko libota yango ba papa leki na mama baye basengi biso to bengela bango mobali wana oyo akangaki maman Christelle kobota na mobali wana kobota il fallait normalement mobali noya okobota ngope apparemment ça à côté na oti on dirait ça pe kaka na côté mobali poso na landi na mizongi susu abaki ndeko apesa ka chemise ndia ngwa ke no osala bikilaki normalement il fallait nde mobali ayi mama YouTube tuza makambo mobali wana te kasi pe bakanga yete yaya mais yo po ebisika ça bisi oyebi place ça Oshi bana longwa kuna tikala tikana ndako watu wanova hata na mbenga ya telefoni te atoki kuna okuta kanda kwa okanga wazate. OK. Donc lango bandeko baye pour que papa afuta ba droit papa oloba ibongo Oui. Oyo refuta ntaba na moto Naza prêt. Vous après maman Solange vous après je pense que vous allez bongo. Excusez maman. Oui. Tango ngala zoloba ke naza prêt kotia maman Solange te. Eza mbongo oh non to soloba. Papa leki kama mweza nini? S'il vous plaît. Ndiye mtu nazo pesa mbongo. Mais kaza mwana yo ta mbongo pesa ngo. Ba pesa mbongo te. Kini okoko ta pana biso te papa. Après ça ozo daga de beso ngapona nini? Pesa mbongo. Awa ozale loko te okomisa mbongo. Yo papa moni. Na opesa respect. Respect ba bouke papa. Kutana makambo oyo na telefone kurape place na zofanda ezate. C'est expliquer qui. Mais solo bakango yo sala makamona. Na seloni. Yete. Otaka na posa nga. OK. Bon, c'est là malem. Yete taper sambo. Tikanga na benga nanu ndeko wana. Ndeko fils. Biloko yango te. Bon, c'est nga na benga ndeko fils. Na eba sura komi wapi. Potito zongi awa. Na tuni kuna na réception kuna ba epsinga komi nanu te. Ba respect na so posa na ozomona nga pamba. C'est là na benga. Zamba lola tombola kano beta nga mwasi na yo wapo mwana histoire ndeko changer histoire ni wama elete limbisanga wama elete siko na ko mikiti papa bila ningi bongo te na sani ako batele ba beta akani wana kosi ndeko yamba te na éviter pourquoi soka yamba te mama. Papa. Comme ça, il y a le osa pe matate. Oui. Na otula munoko te papa. Kama ngala lo balo clair ndonga kisita ndonga si bantu ndonga kisita. Naza muta mulongwa batebele amwana ya na ngatika makila na biso. Ola langa nazo sala ngo pona yete. Pona yete. Sebe famille biso to kiba kotumbola te na oyo ze batama. Bon, betelanga no lisolo na tanda to sakande. Akufa kindenge nini yaya? Tuna yeti.
Tout la payé moi. Maman, tu as eu ma caméra, tu as aussi sa caméra, papa. Va-t-il mon nom La Mais regretter. papa, moi, je suis un baptême. Est-ce qu'a commis déjà, toi, à Bungi et Sikangwa, ça y a what? Et tu m'as une émission? Bon, papa, en attendant, Yebisangai, paix à son âme, ton frère, Akufa Indengeni, maman, mobile, Akufa Indengeni. Maman, Naïl, ma caméra, te. C'est comme un niveau, maman, mobile, Naïl, wana te. Tu as eu ma caméra, au côté de mon point, c'est qu'il y a un poste à Naïl. Ah, comment vous êtes mal à l'aise? Ah, maman, Soulaji. Yo pas comme il a dit que tu as l'homme. Pas comme le niveau, Anna. Pour la vie, tu peux savoir Oui, allô? Pardon. Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour maman, c'est quel appareil? Ah, maman Wechi. Oh, Ndeko Gelo. Maman Wechi. Ah, maman Wechi na Bravo TV. Na Bravo TV. Est-ce que koki koya na Bravo TV plutôt? Est-ce que koki koya awa okomi wapi pona sina benga kio déjà? Justement, papa oyo benga ba de comme ça pour ba benga ibena. Ça na porte awa na zo kota ba de male ba de na bolo mo. Eh ya kota moi rapide ko yo za na posa ya situation moko ya to si sango ya. Kota. Merci maman, na taka na kati de bolo mo to ade kota na kota. Ah d'accord, merci beaucoup. Oh. Moniko, maintenant que tu as mal à l'aise, alors on va y a des choses. Si les lots, tu connais le niveau là, on a ça, il a dit que la souffrance va y c'est pas nango. Hein? Oh. Attends, tu vas souffrir, va soumarater. Attends, tu vas malade, il va soumarater, ça va payer $10. Moi, $5, va soumaki maman. Hein? Pas de qui na leki na ngota mulai. Hein? Si les lots, va dire qu'on sont à l'issoussou. Si tu n'as pas non. Pardon, soy papa komi akota pardon. Akota penda erosala mala mingi. Nini papa totika no makamba koswana. Totika makamba koswana. Papa ça va boy. Toyeli awa ezali ya mwana Christelle bozana posa azala sauver. Biso toyebisi bino keno totika nanu to landela na prière bolobi déjà bolikane na l'église pasteur déjà etindi bino lobi te bosa symbole wana pour que koto efungama. So bani ko se rappeler o asaka na posa na ngai o alingaka ngai o nini boy o nini boy. Mutazaka na susa moi ya mwana na ezaka mama. Papa te ouais bi pasa mwana na eza mwana nga mwasi na ko tika bana ko souffrir tinga pona souffrir tinga ko bisenga senga na ko senga pa nani so mwana nga la zivité na ko senga pa nani mais mwana moi ça ngam na ko souffrir ozo mona te que on dirait limisa on dirait mutune ça te ya yona mte sala te ya yona mte sala te oyo mutune sala ko ya mte sala te ya yona mte sala te mutune sala te yo mutune do sala ni na ko lo ba oyo et pesa yo honneur. Hein, ma sœur, tout ça la claire. T'es bien à ta liboso, ne me fais pas honneur. Bah, on va pèse ma honneur, ma la terengana. Na regretter. Christelle. Attends, maman, paix, ya Christelle, attends, maman, paix. Ça fait la femme, on la monte à pied. On comporte, na comment na yeso comporte. On comporte, na ça maman na yo. C'est bon. Comporte. Ah, obota te pona nini? Na comporte sote. Na vono mambula boni beba. Mama, na boko liyo. Mana tata na tika yo. Ngale yo na sana yo. Okufa pete? Ah, botika no bongo ya tika ko confessa ke okobota. Okobota. Na uko na bota ke okobota. Ya okomi déjà. Ozaï c'est ozaï pembeni hein? Hein? Bonjour mon frère. Mon frère Gelor. Yaka pardon. Okomi no ga ya kerto yo. Kasi kota tobo. Ah. Ndeko na ngai. Papa Leki. Ah. Boni. Kimezate. Ah. Boli misi maman. Oui, yako fanda. Fanda. Na vanda bien. Obengi singa pana mona. Maman achanga mbeli na mutema. Ah papa, yo pe mamango tikaka te. Ilo ni nango banda to banda ki kalika moko vana nan. Bon, ya Christelle, yo fanda. Emsu azoba. Mon frère.
Pardon. Talanga bien. Fanda. Yo fanda. Papa Lake. Papa, yaka. Papa yaka. Papa, Maman. Fanda non. Léon a un stress moko. Na ekite. Bo limbisanga penda lelo. Pardon, bo sunga na zo ekite. Na stress. Eko kelo. Ndengeni. Nangona nzambe kimi ezali. Kimi ezali. Na bolingo nzambe. Ok, limbisa biso ndenge tobengi yo. Je pense que yo kutu moyen na rappeler au makambo. On est déjà la papa qui est déjà maman. C'est vraiment important. Boni yo, ça va makambo surtout parce qu'on travailler. Vie ça va. Nakataka ko changer. Kela mbonga na sumba. Nakataka ko changer. Papa. Naza nzambe. Papa. Nzamba yebivi na ngai. Kamona balimisa ngai kelo. Songa na salo mabe. Nzamba limbisanga. Mena ndimiti na salo mabe. Mamozo na ndaku na nga. Lembo olatinga na somba. Na yebi. Zela. Na mbongo pasi. Papa kelo. Naza mama na yo papa. Mama yo kabuto motenga ko. Yena soka yo esika mama na nga na remplacer ka yo. Papa. So na sai ko mabe. Mama tika kana sika. Mokili. Finga mali boko kilo boyende ngeni. Mama. Ulimbisi. Mama otemta ko sawo ya salana. Mama na nga tanga kolia. Atanga ya komela. Mais mama azwelamba. Azo ya komela azo ya kolia. Bande ko na ba yana ndako. Nazo pimela bongelo ko ezati. Mais provision na nga ya ndako loso Thompson. Mama ayebi sike salaka. Okilo. Lelo mama koma ndoki vi nanga atanga igelo mbila mutema Eko gelo wana déjà to stokoma ki déjà n'est wana so joie de bambeli wana. Je pense que nzamba yana aide à sungayo. Je pense que to bengi papa leki awa par rapport au ya makambo bela ki biso l'autre fois tant ozala ki awa amarambo yoloba ki nengo kanga ndeko kanga bilamba na ye kanga chemise à mobile no kinana na kisi babo tate oba ba peso soki taba na je crois na moto papa leki aye papa leki au solo là pour que to silisa Deko gelo. To soa, to mela, to setela. Eza passe. Et yo moko comprendre. Eso ça. eza pas Te. natani on a bien noté Excusez. boli misimeri sime papa leki sita oza muto nga la linga mingi na vinanga oyebi yo memanga me cop nasiko bana ko sala et pas ça de makesi ngai kelo nana mabela yote na bela kamna yote elo ninga la sala na famille na bino tangu na zalaka ndeko gelo na bala coutumier na sala civile mais religieuse na sala kati na sala bikila na banyoso esengelaka mama la bina mutanga ku limisa mama Gaffe. Moi ça mutu ke Gaffe. Moi ça mutu. Na combien moi ça mutu. Ni sumu. Yango benga. tenga la bengeli yo wana te Okonveke ngo lepinga. ngai na papa na ngai la bengeli yo likambu oyo yo lobaki na émission parce que lobaki ota suna posa Christelle te oza na posa ba futa yo twana yo ya moto na yo oyo sengaki ya taba yango ba famille ba yeli tika kobeta ye ya ya Christelle fanda kuna kota mama na telema Mama. limbisa wande nazo changer Ponga lelo na mikitisi. no wana no pembeni Umikitsani. Mbembela yo. Umikitsani. Mbembela yo. Umikitsani. Koma tiombe. Mama ni sana bwana. Ite. Ayaki. Ayaki ni dokela. Ayaki ni dokela.
Oh, Combien? Papa Kelo. Papa Boniko papa. Bomi qui va vous écouter. On a nini. oh, ça me l'a raté. Papa Kelo. Nazala nini? Papa Kelo. Oh. Papa Kelo. Papa le kisita Papa Kelo. La belle combien de fois? Nazala mabete. La belle combien de fois? Pourquoi papa là yo? La belle Papa Kelo. Papa Kelo. Nini ngala sa? Oh. Fanda kuna. Basi Napota bana nzete. Napota bana nzete. Doucement. Napota bana nzete. Papa Kaka bokilo nga solo ngwa. Ok. Pardon, mi kitano. Oh, kita raté. Oh, kita raté, papa. Papa Kelo. Ozotala ngate. Po eza yo te ha mama. Nazo comprendre yo mais kofinga te. Kofinga te, Gelo. kofinga mama bokilo no bembe na eza mabiti. Ok nanga. Nzamali misanga. Non, que ne pas été. Au sel ma benza ma Yo na Na sa moni to conclure. Dumba boy. bokilo. Je pense Dumba la bimali na Jésus-Christ est là. Merci. Yango siko. Salut. Sala nabanga pour complet. Si c'est comme ça, madame. Pardon, Malembe. Te, yo lokolo otomboka, ozomikitisa te. Ndumba ko ya. Omonelanga te. Pardon. Fanda, S'il te plaît, pardon. Fanda. Papa, Fanda. yo petit Soki bolinga akei. Comme ça, boswana bopona boluka solution. Fanda non. Papa Bale, Kelo, bale. monanga siko. Pardon. Yoka. Papa, zala Ah, droit au pour bito Linette, hein. wana. Aniatinga lineti. Oya somba. Papa, Nabota mane keko. Pardon. pesa e biloko oya zai nango posa. Tosilana, pardon. Pour tension eza Papa, mabe eza makasi. nakosenga nanu excuse. Nyonso, pardon. Tobanga nzambe wasalisela. Yoki ngai. Nyonso, papa. Oza beau frère ya ngai. Non papa, eza coutume. Nga nazopese luyalu na ye, mosiko na ye. Nga naza mokongo. Ye aza mokongo. Ah, bon, Mwanya, ngwankasa, yani, muba frère, munu. Ah, woki santu nkoteri. Ngwankasi. Kikeri kike kisiri kini, tsinkulu mukulu. Oyebi coutume. Mongo oyo. Nazopese. Oyo lobaki. Mais, ikesa na mungu. C'est la mungu. Yalanga. Yango papa ngai yebisaka na nyonso mbongo. Ngai, sikulu muntu nkulu, mwana muntu kaluta. Nge nkongo, mono nkongo ngi. Ah, super bon, mama. Papa, mama, tika li abalobi na mnoka mboka awa nga kutu na yoki pardon mama Solange. Tika déjà lobeli ye déjà likambo ya koko lobela ye. Oko loba nini ndeko? Ah oui, bonjour. Oui, bonjour. Eh, okoti papa Thomas. Ya solo, hein? Ah, l'homme de Dieu. Ya kaka katanga na telema. Pusana ka téléphone ngo pesa e babonzi ngo lisulelo. Eh, yes we téléphone ya ngayo. Ah, ozwela kinga. Merci. Zambati. Papa, papa, l'homme de Dieu, fanda na yo. Fanda nga na leka na tana sima kuna. Ah. Pagelo. Merci prophète. Ah. Makambo elekia mama wechi. Nazai kuna ndeko mo kuna na osora. OK. Na yaka. Zana poe moko isalemi awa. OK. Na explica moi après. Je crois la première émission bazana ba condition mo ba pesaka. Tokoki pe ko comprendre mo malamu. Mais ezaki imposition coutume moko boye, imposition makambo boye ezali tellement
très vaste que ce que na ngona loyenge pe ba perte de vie pe ça. Très bien. Papa senga itaba. Moto. Ça pour libérer maman na kati ya makambo. Ce que j'aimerais aussi na tout na pas question. Pour asenga et au moins papa mon ami asadia. Siko okazu kendenga pesi boye. Ekutani ke mama aboti te. Ah papa wana examen. Tokanga ondoki tote nazala na prophète malheur. Wana kozala mabe. Mama Solange. Mama na osengo. Papa. Tuni bongo pona libérer na charge. Sengeli ndenge bafuti eloko biloko no senga kyo. Ezala ndenge papa lobikeza. Fongoli pe mutema se ezana makabolo baki so ezana ba cérémonie au salaki au bimisi yango pe to buka nyonso ndeko na biso atikala kimia yo pe create nazo yoka. Merci pour fêter le bousseau. Ndeko pesi nga parole. Prophète, premièrement d'abord limbisanga. Nandingi na makaka wa respect. Tabu bengi sanga ngana ibati. Nazo kuti fil yaka place kingati. Na koma libanda bakumula tsaka ba micro. Nebe ipiki kibuye. Kikambuya. Mtu achanga mbili mutema. Intina usali utanga kumbuna. Tina kotaka oyu elika. Na makaka wa respect. Na bwaka me micro. Na bima na kanda. Na lubaka unga na lubaka. Oui. Nasitana kangu. Na kangande kumabota. Nandi kwa mwasi oyo. Ataranga mbele mutema. Mipana kendaka. Na ona salaka pana yo. Esalaka nga biente. Patu na zota mbula meno wakopi na nge komesi usimbati. Enju na kutana papa mwa mkolo. Ayibinga te na nzela. Aprofetisaka mpona ngai. Abana nga basala basala nzambe te. Soko oyebela problème osala nzambe kende korepare erreur wana. Natali na vie nanga momene na vivre. Mosala nzambe onga na makaya respect ezalaka yo. Partout nakendaka me makambo na ye banda kosimba esimbaka su te. Me bakope esimbaka su te. Me na dossier oyo olobi. Pour les capitales de mwasi oyo avandi awa oyo amotanga ku oyo akondisanga le mpona koma boye. Oui, ekosimba. Solange. Papa leki ozomona mwasi na papa yaya toxique mobali batiaki bolingoli mpona komaîtriser tout na komela. Oyoki ngai oyebi nga bien mais toloba nyonso te toye tozwa solution nga na bando ozala susu ate pasteur namoni mosala nzambe papa tia liboto na mabondeli surtout mwana aza makila nanga mwana yana makila nanga mama Solange mwana yana. Ok papa toloba tosisa fo mwana yana nga papa leki so moninga boye na ye mpona sisa dosa mwana oyo papa leki sisa mutaza problème za mosala nzambe te. Ngai ndekelo toyoka papa ngai ndekelo merci source de provenance mabota na ye na tia mai na monoko te kangala lobi clarité na yebi ke bolo baka mamonambo ya mafula kumbundu makeri mais oyo eza mamonambo te na oloba makambo ya solo ngai ndi nakanga imambuta kana mboka na yo na mboka nanga mais mutu yango bakufa te aza vivant lokola nga nakangaki nazali boza télévision nakofongola ndeko mwasi age eza na mboka nanga zela natanga esika te atoki s'il vous plaît place oke wana na ke clarté kuma uyendi kozuludi bwesikamatenikolokwea wana yebiso ufeti ko wa bien ufeti ko wa bien bakoko bakufa bien Kikulu montukulu. Kikiri king, nsikulu montukulu. Non, pasteur, na moyo clarté, s'il vous plaît, mosala nzambe. Ya lobi kaka na mboka nanga. Yo keleke pa banganga na bamboka nanga to na batata mwasi na ye
to papa na comprendre te Malembe, ezela malembe. C'est pour cela qu'on expliquez-nga clair aux alanam kimia. expliquez-nga clair Vous comprenez pourquoi naza monté hein? papa. yo so ozomonta za douleur merci pasteur oyebi mpasi akobungisa mwasi oyebaka vine mobimba Pona nini oboyebani nasengi papa Gelor alo. Oui, papa Gelo, olobi osalaki ngo na mboka na ye après loba to silisa. oui Osala ngo. natambola partout nakanga ye mabota simba te baboyaboya ye OK. banganga batalisa ngai ave simba foke na mboka tata na yebi na mboka mama na ye nga na sacrifie vie na nga na sacrifie ba transport na teko na teka yoyokela na nzelu okoma na nzelu koma na kati ya nzelu sombi balambilaki kaka na mai na ye nakoma kuna nakangela ye kuna tata wana okosi papa afongolaka porte ya motu te wana naza Bon, problème so papa. c'est mieux basala nzambe yokalisi bandeko nyonso yasipelaka yo papa tika yala na biso siko secret yokalisi bandeko na yo nyonso basipelaka na yo pasteur simangai soki na mabondeli nkolo afungola Papa, pardon. asali se na likolo eza nzambe oyo nayebi lokola eza nzambe nga napesi Allez, loba. nazwi mbongo na ngai nakei na nga kasi lokola eza Papa. yalobi eza nzambe te lokola eza nzambe nga nasi nazwi mbongo nakei Fungola. Papa. Hein? Fungola ye. Loba maloba ni sikonga nazoba vérité papa alingi vérité Nasengi papa banda kimia. Papa, si Maloba ça solo passe, c'est na yo. très important. Longwa makambo mpona Christelle. Papa botika ye. Makambo nyonso lobaka. Police mama. Botika ye. oyebi ntango bobekisanga premier tour oyebi retour onga nazo eza batelefone na bato bateyi ngai mpe mpo nazonga nasenga papa olimbisi Te problème eza te problème. oyo bayebi nga Papa eh. na nde bosimbisanga touche bobekisanga puske maa na télévision awa Papa Gelor. Ozwi mbongo. Tozala bref, pardon. Ozwi mbongo. Osala ba cérémonie place okende. oui Je pense que tant osengaki biso osala ekomoto na taba oyebaki pourquoi. Soki eza na likambo koyo koloba oyo eza symbole parce que basali yango na symbole ya mbongo. Loba liloba tosilisa. Pardon. merci mingi bankulu bafame so kasi bafuma kutuku alors mwana nanga tekola ntsundi bakoko bazoyoka ngai basala nzambe mpe bazoyoka nga mpo baza barepresente ya nzambe na se bokoko na likolo nzambe papa leki kesita nazwi mbongo na yo nayebi te ndeko asalaki nga mabe atikaki nga na vi ya pasi tobandaki nayebisi yango anviaki ndeko na nga mobali kamarade na ngai me ngai nalimbisi ye bisika nakenda ngai mundu aza na fungula ngai mundu aza biloko bapesaka ngai nakozonga kuna bafungula mpo nazalaka mpe na kontaki na bango onalingai koloba elimbisanga babale eza likambo na yo kasi mpo na kolakisake nazala likambo na yo te ndeko mwasi namataki mingi oyo osalaki ngai nalimbisa yo nzambe alimbisa yo kasi eloko na osenga no na vi na yo continue na mobali na yo napesi bino nzela ce que je suis na vie on reconnaître que na vie wana engelo kanisa papa le bolimbisi mbongo te moto asalaka mbongo mbongo na yo nazongisi nakoma kosala na ngai esika malamu ata na liango excuse kikeri kike kisiri kingi tsinkulu mutu mono mfumu kisira ngombisi kongo ulobi nyonso bongo ngeni yebi kikongo napesi yo mbongo ongana ye kokuta makambo oyo nazowela bomoi ya mwana oyo yanga makila na naza na posa mbongo lisusu teke esonga na posa c'est mieux yo pese pa basala na nzambe oyo sengaka mabota ya mwana na nga efungwama mbongo oyo kende opesa pa na seme pa basala na nzambe yo naki diablo na yo basala na nzambe limbisanga ezaki diablo te na ye boye kilelisa bakaliaka nakufa na lisuku ya bakaliaka mbongo sosu kosi tukiri muposi ezalaki likulu muntu nkulu C'est là, malem. na kozwa susu mbongo te mama Problème est ça. ya sengi na futa Na comprendre yo. Problème est ça. Papa Gelor. oui mama na ngai Loko olobi ke papa sa sali geste na ye. Yo pe otomboli mbongo olobi maloba. Soko kozwa yango te. Luka musala nzambe oyo lingi. Opesa mbongo. naopesa papa mpanzi mpo ye nde na mankaka ozongisa pa na ye nakozongisa pa na ye esala misala etonga na motema moko na préféré otiango wana papa netonga bofele baza ebele
bato bazanga beza ebele misala mpe ezangi te naza na mposa mbongo ebandeko te po eza lisumu nasalaka nzambe moto ayebi nalingi vi na ngai ezala ya kofungwama na mabota nakofrene vi na ngai te mpona makambo moke natie mbongo awa. Merci beaucoup. Merci Ndeko Gueye. Alors je pense que Papa Thomas Toro Landela on a prière. On y qu'est-ce qu'on peut faire pour cet argent? Nde Toro Yebani. Toro Sala pour Nambongo, Toro prier pour Nambo. Moi je pense qu'on a vraiment presque à la fin. Je sais que l'homme de Dieu. Vous avez des Kambaroba qui ça a aussi. Maman, oui, puis que c'est celle de mes causes. Papa. Nazara na posa ko loba teza juste conseil na opesa. Ce qui déjà aussi au bali 6 mois na comprendre que accueillir déjà il est na donc la papa fongoli mutema. D'abord azoka pour. Fongola mutema. Fika ko ina ba semeki. Vraiment, merci beaucoup l'homme de Dieu. Je pense que vous permettrez en avant de moi Awa pour l'espace aussi du plateau. Papa Nangai, Papa Lekikisita, je pense que merci beaucoup. En tout cas, Nao Sali Pona Mwana, Sakola Pambola, il fallait symbole wana et Utaka Kepainayo. Je pense que Maman Solange, l'homme de Dieu lobby, il faut pas encore. Je pense que déjà été yo. Ce qui vraiment ça na moi aboine pe na moi mayele on comprend déjà que makambo lobi na ko sala ngo susute Christelle je pense que ce si le perception numéro 1 de Kofis to me consola na je pense que ça très compliqué ba belle famille ba tout ba kotala et tout vino pesa na moi risque mais je sais que Nzambe azawana aza les bons bergers azali les bons bergers ça papa kangolaka na ngala za posa bosonga na fils soki e kozala soki ndenge nini sima kozala mabonde je sais que Nzamba aussi papa na alors merci beaucoup hein papa kolela lela raté ya kolela lela raté c'est déjà moi ça kenda po em suso moni nde na lobaki na obeti po anini moi ça mutu na beti po na ebisio bongo po na talisa yoke aza suya yote akoma déjà ya mutu ololela lela ka semie ndengo lobi ya osala chemin na yo ya osala vie na ndengo libérer na motema eza malamu mingi en tout cas que Dieu vous bénisse biso awa bandeko botala biso tondima ka makambo ezo salama ati tondima ya mote kutime nini tout ça des histoires na tondima ngote matika bakuluna bakalenga après mission babotola na téléphone papa yo olimisa mutu te papa olobi nyonso so limisa sala on a système attaque kasa. Non, si c'est comme ça, tout est la justice. Oh. Oui. Pour la bonne clarté, devant Makila Ngai. On s'en foutait, papa, pardon. C'est comme la justice. Pardon. Oui. Pour la commission comme non, ma sœur, pasteur Limisangai. Papa, comment on a moi stenga la mobile. Dans sa souka ya mama. C'est maintenant on limisa souti. Na monongo clarté. Oh là là. Faut l'état sikoyo akatelika. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, je pense que to na l'état papa to so na pati. Bande ko bola na biso pardon, nazaki bref kolobaki non. Nous on croit pas dans des pratiques ya kokanga mabota et tout parce qu'on a un Dieu vivant. On dit oya pambola rabi qui sera pesa mabota. To tikaliwana ya Christ grand Dieu robota. Et puis merci beaucoup ceux qui Christ azongi tenga la bino to putani mbala sima. Que Dieu vous bénisse vraiment abondamment. Merci.